Kanenge ave tulombele Bomba Kamedi Dimeni Sabange to Bomba Kamedi Geye ni bombi wakezika Bomba Kamedi Dimeni Sabange to Bomba Kamedi Kanenge kunani Linda Bomba Kamedi Mfumu Linda Bomba Kanenge kunani Linda Bomba Kamedi Mfumu Linda Bomba Bomba kabudi Bomba kabudi Dimeni Sabange to Bomba kabudi Geye ni bombi wakezika Bomba kabudi Dimeni Sabange to Bomba kabudi Kanenge kunani Linda Bomba Kabudi Fumu Linda Bomba Kanenge kunani Linda Bomba Kabudi Fumu Linda Bomba. Mesdames et messieurs, direction cinquantenaire, je suis sur la moto, je me dirige vers cinquantenaire, je donne un boulevard à 24. Voilà, donc là, on va ça va dernier hommage à l'artiste Miraessa, on a choisi il y a quand même des années. Restez connectés sur Vérité, les officiers de bien restez connectés, vous aurez des détails tout à l'heure sur Vérité News officielle. Voilà. Nous sommes déjà à cinquantenaire. C'est à peine comme ici, à 10h à Kinshasa. Nous sommes venus rendre le dernier hommage à l'artiste Miraessa Oatika Kibiso de prix Mboka ya Angola. Comédien Sangana qui penza. Voilà. Voilà, vous comprenez que tout ça dans la cinquantenaire, il y a d'autres caméramans comme déjà à Borzoambré, des carrés. Bon, bref, je disais que Miraessa Wakufaki en Angola, et bien, il y a des artistes et comédiens sans soutien, qui que ce soit, ça là qui pensa effort, il y a coupé, ça va, mouké, bazanango, pour couper ça, pour qu'on soit et bien, banda Angola et à Kinshasa, babou, qui ont un cinquantenaire, plus Tozali, la clinique, dans l'hôpital du cinquantenaire. Ndesco a to esko pona kozwa ebembe pona kozongi pona kokotiki na dernière demeure nini na lilita nae. Donc ça fait vraiment mal tout le monde à présent. Je suis sûr et certain il y a plusieurs comédiens pe bazala ba ye awa parce que lobby n'avait mortuaire on dit moi absence ba comédiens qui vont être belé mais aujourd'hui on espère que comédien kozala pona ko rendre ba dernier hommage na artiste ida na ndeko na bango voilà qui artiste le roi bango. Voilà, restez connectés pour rien rater et rien louper. Voilà. Voilà, Boni. Eh, les juniors. Bonjour, bonjour, bien. Président, bonjour. Ça va? Ça va, président.
Pardon, allez quoi. Papa et Noko Simba côté Bosso na Manamo. Il pousse à brûler. Les amis de la presse, s'il vous plaît. Prenez carton, donnez la presse. Amis de la famille, prenez la presse qui sont portés dans la cérémonie.
Oui. S'il vous plaît, allez là-bas d'abord. Merci. Nous commençons officiellement la cérémonie d'hommage à l'artiste comédienne Mira Yessa. Nous sommes à Kinshasa le 19 juin 1972. La grande famille Koutina est en fête. C'est la joie totale, car une fillette vient de naître au nom de Mireille Koutina. 51 ans après, nous sommes en Angola, à l'hôpital Sanator Palanca. La fillette qui était née en 1972, Mireille, devenue plus tard Mira Yessa, artiste et comédienne célèbre, vient de nous quitter. La famille Koutina en pleure, les artistes et comédiens en pleurent, les fanatiques idem. Quelques semaines passées, le corps est rapatrié à Kinshasa. La famille Koutina, ensemble avec les artistes et comédiens, est méritée à Mireille Koutina. Voilà l'objectif de notre présence en ces lieux. Le menu de la cérémonie se présente de la manière suivante. Après cette marque d'honneur, nous allons passer rapidement à la biographie. Après la biographie, nous allons inviter les personnes qui nous ont passé après les évolutions, nous aurons Merci beaucoup. Coach. parce que eloko ezalaka mpasi so ezalaka ya biso en tout cas mbonda efo ebeta mais bisika yango naloba bisika bato bazalaka même na bafamille na biso biologique oyo tobotami soka moto akufi foka problème ebima mais omona ebima te yoka nti matanga ezalaka moko soki lelo na bamorgue mosu omona même bato ya OCC mpe bakufi baolela mpe ya bango ndeko bato ya OVD kana otanga bilo ya kala mponga mosa baleo babavon bato ya onatra baolela mpe kaka mais so ezalaka bacomédie faut créer un problème. Tout ça, c'est star, vie, la vie publique, hein? On n'a pas les choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, toujours la continuité. Ça va. Il faut bosser la caméra, bosser la tête. Le bon côté,
Tu non te sala mama lombo to inter mama lo loso yo na sima kezi bido qu'est-ce qu'on a d'éviter qu'est ça ka bon ah faut na mo petit na mo oui attention to éviter mo le micro là. Merci beaucoup. Chef, donc j'aime beaucoup mes condoléances. Bon, merci et les gars bien. Abatongola kutona awa pe biso ndenge président batsakala makaya koba nzambala ndenge bakela otwa mira yesa te lelo tozala yawo en tout cas merci mais esali yo ndeni bacomédien mosusu bamoni te basaisali baza te basila baza te esali ndenge nini eske bon ngaza mokolo nga nalinga te motepele kolo ndayeba nini osana nalinga te oh di calme-toi nalinga te motepela mena boma moto wala tubaleki l'air mosusu aza na engagement na ye moyaya bon nga bilale yo bilali olobani wala baleki obomi mpe na moto na mai na mai naboya na pétrole na bangi par rapport ya basouvenir ezali kobilaki yala emelonge mozokota wabo moya lolobesa te koko bilale bino oki danso jibabina c'est assez eza ya miraesa wala dadi akuti poto abi akobala kaka moto alibo liboma ale mirei moto anaodina setase lelo ekoma na bajibe naolobako clair wana na bayaya mirei moto abimisamo na liboma na kasavubu oui oui lelo ekoma ya église mirei moto abimisaso setase kobilaki kotala théâtre bino kosala na théâtre oyo balekila bino bazali so lingo différencie bathéâtre wana mibale odifference o ndenge yaka mokomoso na caméra nakotia théâtre nakolobela mwasi na ngai longola théâtre adeli naofinga bango tembe bamikorge bayeba mosala bozobeleki to moto asa rola papa azozwa neti biloko bana popi atiaka ngai yoka lisolo yokendaki cimetière tozalaki na nini fete ani ya kokende kotala bandeko bomonaki na badadie na banyoerie na mama nanga kofaka sikoyo lero lukenda kotala bango moto babiangaki bino moko lero kolotena ekome mama luka poste boyaka batanga baninga mabe boyaka batanga baninga mabe nyama konyala kaila kaile kalo tomoni présence wana matanga elenga yesa bazalaki ndeko na yo basouvenir nyonso garde yango par rapport ya lelo likambo nini yaomona na kisasa ti na Angola tozalaki toujours na basouvenir ya bianga na ye totikaka koswana te totikaka mpe kodiskute te malgré azalaki matata nga mpe nazalaki matata tozalaki vraiment na koyebana tozalaki koyebanaki oyo aza boye oyo aza boye oyo mpe aza yaya oyo aza leki malgré camarade qui prend age te
nayebaki limite nanga mpa na ye ye mpa yebaki limite na ye mpa na ye. Mais par rapport arrivé à corps tout le monde qui vient présence il y a artiste il y a comédien belete na lufu kino pe de l'autre monde absence il y a comédien belete. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Miraïs? Bon c'est sûr eza kaka ndenga micro kitaki Congo moi kala ça fait longtemps 8 ans ndenga kitaki Congo moi so quitté déjà mboka ça la moi perturbation ba moi ba message sur na yo te. Et donc l'air il y a qui a tiki équipe nous souhaite quoi na sima il y a Chocho il est déjà ça qui souffre pour comprendre peut-être on a ça qui et ça la boyer mais on a zo condamné yango ça qui est parce que tous bandeko il fallait que tout le monde azala parce que tout le monde a pas qui ça c'est ça ce qui est au bout de ma casse c'est micro na c'est encore il y a des habitudes et à la Kinshasa c'est vrai à du moins la scène mais quand même pour les volontés aux acquis il manquait pas bateau c'est là et quoi est-ce qu'il y avait des contentieux entre elle et la comédienne parce que tout le monde a été mis là ça avec ça n'a pas de problème là dans la Kinshasa mais attention qui problème les aliwati attention les problème beaucoup ça a problème na moto fait yango pas y pas sur invitation yi bon liwe yaki les aliwa mais dans démité que reste avec un problème na tout le monde parce que ça toi battu mabe nous ça bien bola moto aza malamu zaka Jésus Christ ba lo balanga Gabriel azalaka moi malamu mais ba kotia mais so dia batie mais c'est que oza sainteté c'est ça donc on a ngana osenga kana ba comédien tozanda bomoko tolingana ntango moko na biso akufi mosusu tozwa pasi wana toponaka te oyo ndenga te donc osengaka na bacomédien eloko wana. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Pour la famille biologique, tout d'abord moi sino pe bozaka somo nde bozoke papa kuna kokisema ba 20 kolokisa ye pamba c'est ba émission moko perdaki mais ça que fait ezaka ba comédien ba konzi na ba parce que tozana vie appui moko te na éviter soki mo konzi moko apesa quelque chose nga Gabriel Kessière na moni yango te na caméra soki mutu moko apesa quelque chose ngai Kessière on a kaye na moni yango te na moni kaka komba ba comédien na quelques personnes ya oyo ya poto o batinda ki mikemike na bango pona Miraïsa baza pe na kaye mais o autorité moko o boyo ezate bongo association na bino ya vie masomo kasi biso soto kasi ANDP biso soto na kata ANDP city kasi yango to cotiser yango on a évité celui pour la francophonie c'est une francophonie na évité au moins peut-être moi mito bah les acquis na francophonie. Je vous en prie Adam kendo le landi Gabi, moi, cahier dans combien? Gabi. Tout se comprend. Balobi, on a répondu à un faut la preuve, il y a des cameras. Papa, on a une explication dans la yebi l'okoté. Ngé loko salenga plaisir comme on a corps ya ya nanga, comme on a corps ya doyen nanga. Vous comprenez et yé Kinshasa et ça lui plaisir. Le reste on a vraiment en tout cas la yebité. La yebi l'okoté. On a plaisir que nous les artistes comédiens dans l'ensemble to sali effort et bimande qu'on a biso ça nini et il y a une importance. Merci beaucoup MK. Oui. Je pense que ça des thèmes surtout mais est-ce que beaucoup fait baniro je vais interpeller qui a des photos lingana la place que natanga liwande tout la sarabolingo ya cotiser mais quand tous na bomoto tout lingana tout comme ba guerre les arrangements importance c'était tout mon ramu sana biso ni so matanga ezaka ya ba comédie ba problème bima so que héros na ba mort ba Saint Joseph ba mama ye mo bangalema beaucoup tapé bato au CC ba olela collègue na bango beaucoup tapé ba mama mo boye ya mapa ba olela moninga na bango te yango na lo bato kende bango pe ba bato
bango mpe babatu babanyama te Aminata Bimoke liso ba maman baza batu soki on a il y a aussi des conflits de l'équipe à comédien mais ba olela pour l'instant to perdre ne Miraesa au comprend ezaka par rapport moki makambo échanger ya Miraesa mutu kande ye mo lo ba fait to lele n'esplanade moko boye mais tellement gouvernement mboka échanger ba mibeko bibembeza rali souté yango moni botika ka ba wana za ba fertilité moi j'aime pas ça nga ba fertilité penza ça ne passe pas ya Miraesa yé tant que dans les premiers août que là-bas ouais to ke po longola ba fleur neto longola ya ba Diana neto longola ya ba Pululu neto longola ya ba Mama Chako neto longola ya ba comédien en général ne ba kufa ya Mireille na biso pe to longola bongo pourquoi ya Mireille ne grandi à Kinshasa Angola akendaki kaka ndenge mutu nyonso akenda koluka vie esimbite ya kufa tiki biso pour le moment to sepeli ya biso eloko sala na sepete mon frère boy toza batu toza ba artiste bientôt toza ba batu public mais ça la bien to va bien mais ça peut bien ne connaît likambo kuta na place pour régler mission te neti ngai yebsanga combien de mafinga o ngana mafinga nga so mona na yo répondre mutu rarement nga eza non pas sina ko répondre comédien to bino nde boza be bande sur internet ko limbisanga impossible pourquoi musala na bino so bozwi matière te mo ebosa le lobo ezala te il faut ngana ya ko loba mabe po bino bozwa matière ça veut dire to lingana kaka to simba la main dans la main c'est bon voilà merci beaucoup ça c'est caméra moi bino ouais c'est la rouge Voilà, nous sommes en direct. Diasso. Bonjour. On a évité celui pour la francophonie, c'est une francophonie, on a évité, peut-être moins mytho, les acquis de la francophonie. Je vous en prie, Agathe. Merci. Gabi, bon, cahier dans combien? Gabi. tout se comprendre balobi ngana répondre à ngote il faut na preuve ya likambo papa oyo kali explication na ngate na yebi eloko te ngelo ko sala nga plaisir komona corps ya yaya nanga komona corps ya doyenne nanga ozo comprendre et yé Kinshasa et ça lui plaisir le reste wana vraiment en tout cas na yebi te na yebi eloko te nga plaisir nanga que nous les artistes comédiens dans l'ensemble to sali effort et bimande ko na biso esa nini et ya ngona importance. Merci beaucoup MK. Oui. Ligo les intérêts je pense que ça des thèmes surtout motiva mokilo mais est-ce que beaucoup fait ba miro je vais interpeller bino qui a bolba des photos lingana na parce que natango ali wande to la sara bolingo ya ko cotiser même temps to za na bomoto be to lingana na tout kamo ba guerre oyo les arrangements d'importance te to mola musana biso ni so matangi ezaka ya ba comédie ba problème ebima so ke héros na ba morgue ba Saint Joseph ba mama ye mo bangalema okuta pe bato o cc ba olela collègue na bango okuta pe ba mama mo boye ya mapa ba olela moninga na bango te yango na loba to kende bango pe ba batu baba nyama te Aminata Bimoke liso ba mama baza batu
Sauf que il y a aussi des conflits de l'équipe à comédien. Mais bah, on est là. Pour l'instant, tu perds de Miraye ça. Et ça, par rapport à qui m'a changé. Il y a Miraye quand il fait une esplanade morobo. Mais tellement, le gouvernement m'a échangé avec Mibeko, Bibembe a soutenu, il y a un monde. Boti Karabawan est la fertilité, moi j'aime pas ça. La fertilité, ça ne passe pas. Il y a Miraye. Tant que dans les premiers août que là-bas ouais to ke po longola ba fleur neto longola ya ba Diana neto longola ya ba Pululu neto longola ya ba Mama Chako neto longola ya ba comédien en général ne ba kufa ya Mireille na biso pe to longola bongo pourquoi ya Mireille ne grandi à Kinshasa Angola akendaki kaka ndenge mutu nyonso akenda koluka vie esimbite ya kuvertiki biso pour le moment to sepeli ya biso eloko sala na sepete mon frère boye toza batu toza ba artiste bien sûr toza ba batu public mais ça la bien to ba bien mais ça peut bien ne connaît likambo kuta na pression pour régler mission te neti ngai yebsanga combien de mafinga o ngana mafinga nga so mona na yo répondre mo rarement nga eza non pas sina ko répondre comédien to bino nde bozabe bande on a sur internet ko limbisanga impossible pourquoi musala na bino so bozwi matière te mo ebosa le lobo ezala te il faut ngana ya koloba mabe po bino bozwa matière ça veut dire to lingana kaka to simba la main dans la main c'est bon voilà merci beaucoup ça sera caméra ouais bino ouais c'est la rouge Voilà, nous sommes en direct. Diasso. Bonjour. Voilà l'objectif de notre présence en ces lieux. Le menu de la cérémonie se présente de la manière suivante. Après cette marche d'honneur, nous allons passer rapidement à la biographie. Après la biographie, nous allons inviter les personnes qui nous ont fait après les élections, nous aurons une merci beaucoup. Coach. parce que eloko ezalaka mpasi so ezalaka ya biso en tout cas mbonda efo ebeta mais bisika yango naloba bisika bato bazalaka même na bafamille na biso biologique otobotami soka moto akufi foka problème ebima mais omona ebima te yoka nti matanga ezalaka moko soki lelo na bamorgue mosu omona même bato ya OCCP bakufi baolela mpe ya bango ndeko bato ya OVD ngana otanga bilo ya kala mponga mosa baleo babavon bato ya onatra baolela mpe kaka mais so ezalaka bacomédie faut créer un problème bon. Tout ça peut être un star, vie na biso da vie publique, hein. On n'a pas le choix. Merci. Merci beaucoup. Toujours la continuité. Ça va.
Il faut bosser la caméra, bosser la caméra. Le bon côté yoté. Tout le monde, t'as ça le maman le moto inter, maman le loso. Il y en a un smack Kevin. Bidon. Qu'est-ce que moi j'ai évité? Ah, ça a bon, ah, faut dans la moto dans moi. Oui. Attention, tu évites tout le monde le micro là. Merci beaucoup. Chef, Mes condoléances. Bon, merci. Et les gars, on bien. Abatongola, Koutona. Awa pe biso ndenge président Batsakala Makaya Koba Nzambala ndenge bakela otwa mira yesa te lelo tozana yawo en tout cas merci à mais ça lui oneni ba comédien musuba mwana te ba sai sai bazate basila bazate et ça lui nengeni est bon ngaza mkono nga la liga te monte pe kono ndai ba nini osana ba la liga te oh dis calme-toi la liga te monte pe la mena bo mama moto wala tu baleki l'air muso swazala mkashimana moyaya bon ngabilale yo bilali olobani wala baleki bomi pe na moto na mai na mai na bula na pétrole na bangi par rapport à mes souvenirs des années Kobilaki. Yala Et mais là j'aime le kota. Wa bo mo le besate ko bilale bina Oui, dans ce Jibabina. c'est assez eza ya mira yesa wala dadi ya uti poto abi akubala ka mutalibo iboma ale mirei mutana udina setasi lele komana bajibe bala la olo ba on clair wana la bayaya mirei mutabibi samona liboma ouais la kasavubu ah oui oui lele comme église mirei mutabibi sasu setasi Kobilaki, autant la théâtre bino kosala na théâtre au balé qui la bino bazali ko. Seul ngo différencier ba théâtre on ni balé, différencier on est. Yaka comme ça na caméra. La route théâtre mo la la mo c'est la même longola. Longola. Ouais. Théâtre de. Bon. Na ofringa ba motembe ba mi corriger. Ba yeba musa. Buzobe ni kitro. Mouton ça rola papa zozo ni tu biloko bana popi atiaka. Gars, yoga de solo. Yoga de cimetière. To zaki la ni fete ni ya kukenda kutala badikwa. Bomona ngina badaje. Na ba nyoge na ba mama langa kufa ba mama chasu. Ah, chante. Je crois l'air de la kutala ba. Mino ba mo kiba bien ngai bi. Biso. Ina mo kwa. L'air de l'hôtel. Et comme maman le que poster. Merci. Ya. Tomoni présence na matanga ya mira yesa wa na kuna yo ba souvenir nous garder par rapport à l'eau. C'est quand on a observé le téléphone. na kisasa ntina ngola tozalaki toujours na basouvenir apianga na ye totika koswana te totika mpe kodiskute te
malgré azalaki matata nga mpe nazalaki matata ozalaki vraiment na koyebana ozali oyebana ke oyo aza boye oyo aza boye oyo mpe aza yaya oyo aza leki malgré camarade ekipra age te nayebaki limite nanga mpa na ye ye mpe ayebaki limite na ye mpa na ye. Mais par rapport arrivé à corps tout le monde qui penda présence ya artiste ya comédie belete na lufu kino pe lelo tout le monde absence ya ba comédie belete. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Mirai? Bon c'est sûr eza kaka ndenge akitaki Congo moi kala ça fait longtemps 8 ans ndenge akitaki Congo moni soko kité déjà mboka salaka moi perturbation bato bamesali susu na yo te. Et donc l'air ya akei atiki équipe mosusu etikaki koya na nsima ya shosho ye déjà azalaki suku te faut comprendre peut-être wana esaliki esala boye mais nga nazokondane yango eza kitoko te parce que toza bandeko il fallait que tout le monde azala parce que tout le monde ayebaki Mirai ça c'est ça. Alors, il y a Obundi pe makasi na ce micro na c'est fort rebelle encore il y a devant la biso Mirai ça et à la kati il y a Kinshasa c'est vrai a dit moi qui na scène mais quand même tout le volonté aux acquis nango il manquait pas bateau c'est là et il y a quoi est-ce qu'il y avait des contentieux entre elle et ba comédien parce que donc on a été Mirai ça a eu un problème na ba niveau na kati ya Kinshasa mais ata ce qui problème les aliwati ata soki eza problème bokozala kuna problème na moto fete yango oyo ayebi so mpe invitation ye bongo liwe oya te eza liwa mais na ndimi teke mingi ezalaki na problème na tout le monde parce que biso so toya bato mabe toza mpe na bolamu moto aza malamu ezaka ya jésus christ bakoloba nanga gabriel azalaka mwa malamu mais bakotia mais soki ya batie mais c'est que oza sainte te c'est ça donc mpo na ngai na kosengaka na bacomédien tozala na bomoko tolingana ntango moko na biso akufi mosusu tozwa mpasi wana toponaka te oyo ndenga oyo ndenga te oyo ndenga te to na kosengaka na bacomédien eloko wana. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Pour la famille biologique, tout d'abord moi sino mpe bozalaka somo nde bozokepa papa kuna kokisema ba 20 kolokisa mikisa ye pambapamba osese baémission ere moko aperdaki mais quand tofa eza kaka bacomédien mpe bakonzi na bango parce que toza na vi apui moko te nayebi te soki mokonzi moko apesaki quelque chose nga Gabriel Kessière namoni yango te yango na caméra soki mutu moko apesaki quelque chose ngai Kessière mpona na kaye namoni yango te namoni kaka komba bacomédien na quelques personnes ya oyo ya poto oyo batindaki mike na bango mpona Mirai ça baza mpe na kaye mais o autorité moko o boye eza te bongo association na bino ya Vimason kasi biso kasi ANTP biso tozona kati ya ANTP kasi yango tokotize aide obelelaki yango Voilà, Boni. Eh, hey, Junior. Bonjour, bien à toi. Président, bonjour.
Ça va? Ça va, président. Pardon, allez les gars. Papa e noko simba kote liboso na malamu.
Ah, il faut ça brûler. Oui. Allez là-bas d'abord. Merci. Nous commençons officiellement la cérémonie d'hommage à l'artiste et comédienne Mira Yessa. Nous sommes à Kinshasa le 19 juin 1972. La grande famille Koutina est en fête. C'est la joie totale, car une fillette vient de naître au nom de Mireille Koutina. 51 ans après, nous sommes en Angola, à l'hôpital Sanator Palanca. La fillette qui était née en 1972, Mireille, devenue plus tard Mira Yessa, artiste et comédienne célèbre, vient de nous quitter. La famille Koutina en pleure, les artistes et comédiens en pleurent, les fanatiques idem. Quelques semaines passées, le corps est rapatrié à Kinshasa. La famille Koutina, ensemble avec les artistes et comédiens. Nous sommes déjà dans la cinquantenaire. C'est à peine comme Sikoyo, à 10h à Kinshasa. Nous sommes venus rendre le dernier hommage à l'artiste Mira Yessa ou Atika Kibiso de prix Mboka ya Angola. Comédien Sangana qui penza. Voilà. Voilà, vous comprenez que tout ça dans la cinquantenaire, il y a d'autres caméramans comme déjà à Borzoa, Mbré, des carrés. Bon, bref, je disais que Mira Yessa Wakufaki en Angola, et bien, il y a des artistes et comédiens sans soutien, qui que ce soit, ça là qui pensa effort, il y a coupé ça, mouké bazanango pour couper ça, pour kozwa et bien, banda Angola et à Kinshasa, babumba qui ont à la cinquantenaire, place Tozali, la clinique, na hôpital du cinquantenaire. Est-ce que pour la dernière demeure na Lilita naï. Donc ça fait vraiment mal. Tout le monde a présent. Je suis sûr et certain. Il y a plusieurs comédiens qui parce que lobby n'avait mortuaire. On dit moi absence de comédiens qui vont être belés. Mais aujourd'hui on espère que comédien pour rendre dernier hommage na artiste il a na ndeko na bango voilà qui artiste le roi. Voilà, restez connectés pour rien rater et rien louper. Voilà. Pange avec tout l'ombele Mumba Kamedi Dimeni Sabangeto Mumba Kamedi Gege ni bombi wakezika Mumba Kamedi Dimeni Sabangeto Mumba Kamedi Voltani ngeye kunani Linda Bumba Kamedi Mfungu Linda Bumba
Nabu